Kamo chokomela ngai e ngamu nazokoka ko digérer en moté nani asali bongo mais moto azimbo na ngana compte na ngai le bambo na nazwa ngona nenga mabe le bambo na ngai nazwa ngo na kinduma pesa musala na boite na riska komata ba avion na kenda ko shekisa batu na pesa batu esengo na famille riche te na mokute ke no lelo so naza nango te osunga naza na ete na kana musalo na sala pona pokola baleki na ngai na mwa libose pa biso na ko se justifier te ne ka ko rappeler moto abimisi mbongo na compte na ngai de la 10 ne na bofa na tourner na kati tournage boyo tourner za te po fallait na bimisa mbongo ya tournage yong toke na compte na ngai soko naibi manière au salité pour bimisa mbongo na ngai parce que ngai nde mutu naibi code o na beta naza orpheline de père nalela mutu te ezala pasi ezala nini nayaka te na tiktok nayaka te na youtube nayaka te nalela mutu te naluka vi na ngai na ndenge na ngai naluka vi na ngai te nayebi te naluka vi na ngai ndenge mutu tu abundaka na donza mapesa ngai yo mutu ozwi mbongo na ngai na compte na ngai soki bolie mbongo wana na famille na yo loba nzambe mutu asala te so mbongo na ngai eke na maboko ya moto ngai nayebi nzambe alembisa mais so nayebi yo te soki nayebi yo te toyebani te nayebi manière osali te mpo ozwa mbongo na ngai na compte na ngai bandeko na ngai napesi bino mbote mingi sika boza kolanda ngai moninga na bino ndeko na bino ya na bino papa na bino grand frère petit frère Mirankianvu na ye na likambo moko salinga pasi pe mawa depuis 6h du matin tango na talaki vidéo moko boye salinga ma pasi ya makasi namoni ndeko na biso mwasi ndenge azali kolela salinga vraiment bien te. Il s'agit de notre sœur actrice comédienne Kapilas Aïda. Aïda Kapinga azale actrice comédien oyo toyebi ke azaki na groupe Sinarco abeta pe ba témoignage avi na ye ke ateka pe na ba terrasse aluka mbongo na pasi pona leto yeba ye ke azali Aïda abotama la famille riche te abotama la famille tout pauvre c'est trop dire mais famille o bazali ko se débrouiller pour vivre en état de bazalaki pe na nde bazali Aïda azali mwana mwasi oyo biso to monaki Aïda na ba fort propre ye moko na nzambe na talent oyo nzambe apesa ye nde salaki ki Aïda kola sungaki ye na musane kitoko Aïda bimi to mona style na ye wana mutu nyonso asepelaka na Aïda ngala azalaka chaque façon na otambola na moni panneau ya Aïda oyo ezali ya Kimbopeto bazolakisa banzela kino toti koboka matiti na terre na caniveau toti kosala bosoto na nzela esalanga bien na mitunaka ye moko Aïda ntango amonaka to famille na ye bayebaki ndeko na biso Aïda to bamonaka mwana bango to ndeko na bango to leki na bango to amonaka batiaka ye na bapano wana elobela bango nini ela se ke Aïda a une étoile ezo briller katikati na ye ba aza na eloko ya nzambe mwana mwasi ya souffre Kapilas. Je pense que Aïda mwasi oyo si je me souviens to sala ka descente moko ya pour anniversaire na ye to kendaki epai ya ba na orphelinat moko to kenda kotika biloko na cadre ya anniversaire na ye, c'était l'année passée. Aïda alobaka alobi no nzambe oleke na kene ko fêter na mela na bina mais na kanisi bandeko oyo ba para na bango bakufa na kanisi bandeko oyo ngata nazolia ba bazoluka biloko kolia yango na kanisi na otikela bango quelque chose oyo botala makambo elekaki pe boyoka makambo elekaki tango bana wana ya mike bamoni biloko basepeli babi merci beaucoup
Maman Aïda Kobanda Tongo. Tito comme à 17h, à 15h, je ne me trompe pas, dans ton l'été. Tu me maquilles, basaka farine, l'osso, tu me maquilles, biloko belé. Du coup, à chaque mec une enveloppe, quand un biloko qui n'a pas de nouveau mais la bagie. Bana wana ba bandi, ba pesi biloko wana bani ko lambela bomba la moko. Bana badi nzambe kanisa Aïda. Bana wana ba sambeleli Aïda. Ibongo lelo Aïda tangissima misu. Tala makambo comme Aïda. Tolanda vidéo e Aïda. Bota ndekunda dazolela. Et bon na rozonga bino na la bino révélation moko oyo ya makambo oyo ele kaka mukolo. Aïda kina kotika biloko na orphelinat. Tozon tout après. Nani asali bongo. Mais moto azumba on a na compte na ngai. Le bambo on a zwa on a ndinga mabe. Le bambo on a ngai na zwa ngo na kinduma, ofinduma pesa musala. Na boite. Na riska komata ba avion, na kenda kushikisa batu, na pesa batu esengo. Na famille riche te na mukute ke no lelo so na zana ngote osunga na zana ete na kana musalo na sala pona pokola baleki na ngai na moi libose pa biso na ko se justifier te ne ka ko rappeler moto abimisi mbongo na compte na ngai la 10 na bo fa na tourner na kati tournage boyo tourner za te po fallait na bimisa mbongo ya tournage yo mtoke na compte na ngai soko naibi manière au salité pour bimisa mbongo na ngai parce que ngai nde mutu naibi code o na beta la boti ko na vidéo oyo ya Aïda ninga zolela lobi ba yibi Aïda mbongo na banque mbongo ya passe. Félicitations Aïda na maloba na yo ya sagesse lobi mbongo na ngai ya passe na kina ko saki ndumba te. Meki bande ko mususu kindumeza musana bango. Merci na respect wana. Abi mbongo na ngai ya pasi na souffraka na mataka ba avion pona ko sexa batu. Ko longola batu ya stress ko si c'est ba maladie na nzoto diko nenga sexa batu. Mais mbongo na ngai wana ya pasi muto yeka na banque oyibi mbongo ya Aïda okei nango. Aïda lobi boyo na maloba na ye. Alobi à moins que ezala mutu oyo ya yebi alia kutu mbongo ali kamute. Mais yo mutu oyo Aïda bi yo mutu oyo ya yebi te. Ozwi kaka osepeli oya oyiba ye mbongo. Nzambe oyo azali koyo. La justice de Dieu yana. Eloba ngo Chancel Mbemba. La justice de Dieu yana. Nzambe oyo Aïda kena kotika biloko pa ya ba orphelin. Parce que anniversaire na ke na pa ba orphelin. Alia kana ba orphelin. Nzambe na mawa. Nzambe. Justice na wedanga. Mutu wana kena lia mbongo na kimia. Mutu wana kena lia mbongo sepela. Epai na biso batende ezalaka boyi. Ndenge kozwi biloko wana ozwi yango oke ole yo muto le yo muto yibi na bana na bato kabeli so wone kolanda bango yo muto ozwi biloko ya Aïda mbongo ya Aïda bien qu'il y ait un numéro à côté, c'est un montant combien? Le mbongo ne ya passe. Aïda boy, est-ce que boy yebi ndenge ba comédien to sufaka? Nazaka na ba comédien to fanda kana bango. Ba sufaka makasi po ba réaliser ka film. Ba sufaka makasi po na ba zwa mbongo. Mbongo ya passe yo c'est plus lié à Mais le moment où ezake Aïda s'il vous plaît
eza mbongo ya motoki na yo il faut banquête salama compte ne wana ezali compte nini compte courant ou compte bloqué ese molandela yango bien que ndenge olobi ke na banque batikoki efosonga ozonga kuna wana eke batala ba caméra mais bandeko ebele oyo balingaka yo bandeko ebele oyo balingaka ida na koti na site moko na Facebook na page ya les communautés de la RDC na koti na compte moko ya les communautés de la RDC namoni bandeko na yo balingaka yo aida bandeko na yo oyo basepelaka no aida bandeko oyo ntango mosu yo obikisela bamaladi bandeko mosu yo consola bango mpe bameka kopesa mwa conseil bango bazopartage mawa na yo tozopartage mawa na ndeko na biso aida esika ozali nzambe aluki yo solution ma mpe ya solution la justice de Dieu yana bandeko mosusu bameki koréagir. Voilà pourquoi donc on a Daniel Lukoki il a commenté à l'Obibo. Est-ce que tu n'avais pas fait est-ce que tu n'avais pas fait des achats en ligne avec cette carte? Donc est-ce que vous connaissez que ça la achat na carte wana te? Peut-être que c'est achat en ligne na carte wana c'est une décoration Lukoki. Si tu monsieur lobby avec ça unique et lobby, vérifiez vos achats en ligne. Ça peut être l'une des causes. Ne pas partager les mots. Daniel Lukoki. Je suis José Mission. À lobby boy. Il faut regarder que l'opération a eu lieu. Si c'est dans un robot, en tout cas, dans toutes les banques, il y a des caméras. Regardez l'heure de l'opération et consultez les vidéos. Ok. Normalement, il faut vérifier. Joël Mawaba à lobby, vraiment avec nos banques ici, c'est triste, hein? Nous commençons à lobby que na monde kombonde zapenate c'est peu makele voilà nous commençons à lobby ne kombonde na moniteur lobby il ne fallait pas avouer qu'il y a des vidéos, il va fuir. Donc normalement il fallait pas aïda de ma vidéo peut-être sur mutona ibaki donc aïbiki ma vidéo ezali akokima il fallait regarder qu'un silence ti enquête aussi là d'après ndeko oyo Pélagie Alassa à l'obike c'est à la banque fait sortir le reste non à lobby c'est à la banque fait sortir le reste qui a resté parce que à lobby maman na kotanga matia na mona bien té ndeko mususu alors Claudel Kibozi à lobby très facile ma chérie va voir le gérant à la banque la transaction se fait là c'est fait là-bas donc ils savent qu'il y a fait ça même ils savent qu'il y a fait voilà la bandeli donc Claudel Kibozi à lobby très facile ma chérie va voir le gérant à la banque la transaction se fait là-bas donc ils savent qu'il y a fait ça maman ainsi que ma collègue a subi le même sort donc à lobby faut comprendre bande comme sous yepé comme il a peine de kunaye collègue ne basala ngwana donc il faut mon gérant ya banque ndé mosala kaka kende continuer toujours bon Sarah qui s'appelle pas réagir azo compatir toujours de konabiso
Kapila Salobi, je pense que la banque là n'est pas fiable. Ma belle, beaucoup de courage. Cette banque doit te rembourser. Bah, la banque, normalement, la banque fait quoi rembourser? Bon, ce que c'est que banquette, ça, tu t'appelles de bon, on a carte, imaginez, carte, il y a Aïda, il y a un Abengi de connaître moi si. Abi carte, il y a un Aïda a se déplacer de connaître moi, c'est à chaque carte. A se déplacer à Kéti, Nandako. A mon carte, yango. Donc, carte, on est déplacé à quitter. Mais, de connaître, il y a moi si Aïda, Azali ou Azana ou Aleda Abimakana yete, Aïda, aspect, carte, on a ezalité. Donc, et ça a fait vraiment Zambia Sunga, Ndekonabiso. Pélagie Alassa, alobi que c'est à la banque fait sortir les restes qui a resté. Cette chose arrive aussi à ma grande sœur à Kisangani. Donc, on se compartit de Konabiso, Aïda, Samuel Iba Sawa. C'est triste, ma sœur. Landela yango na banque wana, na balanda heure, y a retrait. Comme ça, ils verront sur les caméras de surveillance. Donc, caméra de surveillance, de Moutou et Kolaksa, Makamunyoso, de Konso Aïda a vérifié ce qui, na kati ya Batouana Obayaki, pour retirer bon na heure. Banque des Ebidjaki, Mbongo, ya Aïda, Moutou na retiré qu'on a heure telle, on a 15h ou 16h. Donc, à partir de la vidéo, il y a 14h50, par contre, on l'a 14h30. Peut-être que la femme qui avait causé la balade de la vidéo, la nyoso, bakoye ba mutu oyo azui mbongo ya ndeko so Aïda oyo ayibi mbongo wana. Gaspard Simba, les avocats aiment ce genre d'affaires. Il faut chercher un bon avocat et porte plainte à la banque. Donc, Aïda normalement, bande bazo ba ki makamba boyoko ki yo moko te faut aux avocats na yo. Aux alliés, personne publique, je ne pense pas qu'il y ait une déclaration Aïda, Azangi, avocat. Donc, je ne sais pas, associé, avocat, même vidéo, d'abord, nous savons déjà avocat, Aïda, sa femme intelligente. Je sais que la bloc à Kenda qui est mon côté, a fait de la Zadjana, avocat, tout souhaité à la bongo. Puis, Francisco Mabeka. Mais à la banque doit te rembourser. C'est clair que c'est une fraude. Cicéron Owamba, alobi, il faut porter plainte à la banque. Si cette affaire, votre carte, les caméras sont dans chaque distributeur. Si tel n'est pas le cas, les gestionnaires de la banque compte, les gestionnaires de votre compte doit en être pour quelque chose. Ou encore les achats en ligne. Donc, c'est facile de retracer cela et connaître celui qui a fait ça. C'était petit dossier. Voilà. Donc, exactement un peu facile. Hein, retracer place Mbongwana Izalaki. Gestionnaire ou Ajiraka compte na Yaïda. Donc, il peut faut Azala vraiment interpeller pour nakoyeba soki ezali ndenge nini ndeko mususu Didas Jules Kings alors c'est triste hein? Quelqu'un a dû aller à une banque non loin et a effectué cette opération. Ça peut aussi se faire que ton mot de passe a été piraté par les agents de la banque eux-mêmes. Donc voilà, selon de Konabiso Didas Jules Ravis, voilà, Ravis à Lobiboye. Les banques peuvent retracer les moments qui entourent le vol par cette carte. Oh là 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 là. Mais ça, comme tu as bien été, hein, vous comprendre. Hein? Il faut poursuivre la banque. Béchi Moukuri à Lobiboye. Oh Seigneur, courage, mais la banque a la possibilité de retracer la personne qui a fait cette opération. De comme Jérémias Manunga à Lobiboye, la banque a toutes
les mesures pour bien sécuriser la compte du client. Au cas contraire, tu dois la porter plainte. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? L'insécurité de votre paye est entrée jusqu'aux banques. Paye macronisée avec les autorités bidonisées. Voilà. Vraiment, vous comprenez comment il peut bien faire. Excusez. Myriam Guimani, à l'Obiboy. Aïda, moi aussi, j'ai été victime de ça. Tala na ba dossier na yo, y a voyage. Na dossier, y a réservation, y a hôtel. Tala bien, est-ce que au sala, photocopie, y a carte na yo, c'est possible bayiba c'est possible bayiba ngapé naza victime. Donc, en découvrant ça, on peut vérifier ceux qui au salaka photocopie, il y a carte dans un hôtel moko au Kindaki, peut-être au voyage, peut-être il y a réservation, il y a hôtel, peut-être il y a réservation quelque part au salaki photocopie et qui peut les sous aux alawana selon de konabiso Myriam. Dan Lebia à l'Obiboy, c'est la banque qui doit te rembourser. Sagesse Yampanza à l'Obiboy, banque Azongi c'est la yo. Oh, ils ont des coups, ils compatir dans des connexions. Aïda, parce que ça femme public, ça femme mingi. Voilà pourquoi on réagit. Ernest Abaxa Abiboy. Faut qu'on soit très prudent. Dès qu'on se sur Dan Lebia à l'Obiboy. C'est la banque qui doit te rembourser, ma soeur. Sagesse Yanzapa, à l'Obibo, banque Azongisa. Azongisa, Mbongoana. Ernest Albaxa Abibo, ok? Faut qu'on soit très prudent dans les banquiers. Ils sont spécialistes dans ce genre de trucs. Voilà. Nous commençons à Hérodan, voilà. Alors aussi, ouvrir les comptes où? Ouvrir les comptes, on te demande les numéros et les noms d'un proche qui peut te représenter en cas de. Oh là là, révélation, monsieur Alobia. Ouvrir les comptes, on te demande les numéros et les noms d'un proche qui peut te représenter en cas de. Est-ce que quand il y a quelqu'un comme ça, qui a un point d'interrogation. Ne commençons car même Junior a dit qu'il faut demander à la banque, c'est flou. Oh là là, il a vraiment aimé Alvina Lelo. Un jour, un monsieur était aussi venu se plaindre que quelqu'un a fait un retrait sur son compte. Il y avait même des messages de confirmation alors que lui était à la maison avec sa femme. Lorsque j'ai travaillé à la banque, j'ai vécu ça par plusieurs clients. Oh là là, donc on est quoi lobby que yé peut azaï ko ça na banque. Et là comment comme là qui bango pe na banque, o azaï ko ça là, ba qui ko remarquer ba plainte ba client belé. Que au mona ba mona ba otenga azaï na ndap, mutai retirer mbongo ndenda. Bilo ko ni ça la maka phone pe na ba banque, ba luka partout le monde ba ko sécuriser ba client parce que ba nibi bazala ka vraiment maele ebele Ruben Djunga. Alors je m'excuse mais ces explications c'est un peu flou ou bien elle ne sait pas ce qu'elle dit. Comment les caméras peuvent-elles lui révéler l'identité de celui ou celle qui a retiré son argent? Je ne sais pas je ne sais pas le montant pris. Peut-être qu'elle a effectué certaines révélations en ligne. Peut-être qu'elle a effectué certaines révélations, réservations en ligne. Oh là là, je ne sais pas le montant pris. Peut-être qu'elle a effectué certaines réservations en ligne qu'elle n'a pas annulées et l'argent a été prélevé. Peut-être ne connaissons Aïda Akendaki qui a la réservation moko peut-être ça qui a effectué qui moko en ligne
achat moko ligne peut-être eko kozavana wala bande konde bazopesa ba avis na bango Teddy Sele alobi boye kende na banque bakoyebisa yo nyonso à quelle heure babimisi mbongo babimisa ba relevé bancaire toujours senaka na ndeko na biso Aïda vraiment esalaka pasi bandeko bayiba yo mbongo na banque eza ma sécurité parce que nga pe naza victime makampe komela mwana na ngai azali na depuis Angola tanga azali na Angola ba vide pe na compte nyonso na banque ba vide pe na compte na banque donc elle a failli même se suicider na consola kai tout ça ba prière imaginez une étrangère na kata mboka ezaka problème sérieux mais ba intervention ça là mais banque wana ba rembourser mbongo wana banque ba rembourser mbongo donc vraiment de connaissance Aïda vraiment kolo asunga likambo vraiment et kamalamu mbongo na e mona parce que mbongo ya pasi boyebi ba témoignage de connaissance Aïda apesa na mutoki na ye aluka mbongo ya pasi. En tout cas, et ça m'a bien été. Et si là, mon côté, oui, il faudrait faire recours à la banque. Elle est censée de fournir toutes les informations. Il y a des caméras de surveillance au niveau des banques. Il y a la date et l'heure des opérations effectuées. Et c'est possible qu'il y ait des opérations en ligne. Il faudrait aussi de ce côté-là. Car il est trop d'arnaques avec des ventes en ligne. Vraiment, du courage Aïda, mbongo ya pasi mama. Ne konanga Aïda vraiment, na censé na kata vraiment ponga pe na lia na sentir douleur na motema komona mbongo ya ndeko na so ya pasi ekende kaka boye. Juliette Massala alobi boye. C'est à la banque. Toutes transactions sont identifiées par la banque. Et elle connaît cette opération. Je me demande c'est quelle banque même. Donc, Angal Barak non. Asa komitu na banque wana quel s'agit. Banque ya wapi wa basali makambo ya bongo. Toujours yemoko atteint comme banque te. Donc Aïda yemoko a énuméré comme ya banque te na vidéo na ye. Donc biso to la censé ya ko la sensibilisation toute information mabe pour na ko discréditer banque ya bat. Donc biso to ko sala yango te. Ya lo baika banque. Ndeko nato Christian Makina alobi boy aventurier oh là là, Christian, faut tanga. So tanyon te faut tanga ngo. Christian Mikina le aventurière Lokuta Pro Max film oyo natala yango kala. Maintenant olingi nini basunga yo rapport nini eza entre banque na réseaux sociaux. Pour ton information, na banque ezalaka na gestionnaire de comptes, il y a chaque client. Si réellement est vrai, va voir ton gestionnaire de compte. En plus, tanga kombo ya banque oyo eza Lokuta Pro Max. D'après, azo traité de connexion Aïda, eza Lokuta, eza babes, azo luka batu basungayi. Vraiment, ndeko tala pena vidéo ya Aïda, omona asala ngona passe na motema. Asana passe na motema. Voilà pourquoi na mukili babaka moto wazali ko kufa bato wazali ko tala bato wazali ko seka. Donc la vie ta donc ça vraiment passe Eli Mukuna lobi boy. Abi boy. Posa kutu na chaka mbongo ebele te na banque mama Aïda kanga motema. Mboka oyo mutu ya sérieux azati. Ah oh là là, batomba pesa ba vie na bango. Ndeko musu François Mboyo alobi boye. Banque moko bango moko batu ya banque nde basali yo jewana.
Deuxième banque ekozongisa mbongo na yo. Kende na la police porter plainte contre inconnu. Police nde akolandela ba criminel wana. Banque ekozongisa mbongo na yo. Ma sœur ezalaka bongo biso awa na poto soki ba bendi mbongo na yo na compte na batu oyo ba betaka chekula batabeta chekula banque ekozongisa mbongo na yo ngape ba bendanga mbongo na banque efuta mbongo wana voilà abi na poto pe sala makasi ba chekula ba bendi mbongo banque eza censé ya kozongisa mbongo yango. Alors kolela Josaphat alobi boye eza ba G ya banque. J'imagine soki eza na bona ta komba banque wana bon format tanga komba banque unda komi banque eza ba G na bango funda bango akoko tanga komba banque te de pe na sala fausse information ya banque je ne peux pas akoko sala yango te bo comprendre. Jonathan Luaka Osango alobi boye kende na banque balandela dossier wana bosala enquête ensemble avec la banque et tu auras réponse exacte sur ma passé dans ton compte. Bapesa yo relevé bancaire puis ba caméra ezalaka na ba banque balakisa yo image ya jour wana. Voilà. Totanga SMS ya suka alors Hervé le monte alobi boye kende na banque wana mosala na yo te kutu okolomba ata en public ata mbongo te bakozongisa mbongo na yo kubanga eloko te ma sœur vérifier pona mbongo na yo bakotala place na heure mbongo na yo ebimaki wana kangama na banque wana. Voilà, en tout cas, ça peut être belé, moi tout le temps dans notre société. Bandeko balingaka ndeko na biso aida ba compatir na ndeko na ensemble ba pesika ba vie na bango par rapport ya ndeko na biso ndenge a eu ko perdre mbongo be na banque ndeko musupe a pengaki lo moko alobi que non d'après ya ko juger ndeko na biso izali la scénario a sali isa tikage moko sali et de façon que batou ya mawata nga osa oloane batou ba okili mapese mbongo. En tout cas moi je ne pense pas naebi aida mobimbati naebi ndeko aida tozalaka na ensemble mais je ne pense pas aida asali eloko oyo pona asenga mbongo non. En tout cas na tango naebi aida non ya muke aida zwaka ya muke azwaka oyo ko faciliter ye acha mbongo na banque montant ya ye moko ayebi akotanga montant te ndeko nanga akotanga montant te aida akotanga montant te. Je ne pense pas qu'aida sali base ko bat papese mbongo o asali film moko boyo so tala na okanisi. En tout cas eza ko engager yo moko bandeko balandi biso ndeko na so aida a eu problème makasi ba yiye mbongo na banque ndeko azolela mbongo na passe alobi ke ndeko ayibi mbongo soki ezata ndeko oyo ya yebeza malamu alia mais soko ya yebite mbongo ya pasi juste nzambe elanda ye juste nzambe yana aida salaka promesse mwe pa nzambe na anniversaire na nyonso aida akenda kotika mbongo pa baofele basambela po na aida naza témoin ya événement wana chaque fois na accompagnaka ye soki aki kotika bilo na ofelina ndeko osali boyeba koza na problème sérieux na nzambe prière nyonso moto asala ekenda na magasin ekendaka na magasin ya nzambe parce que Ezekias lere nzambe alungaki aboma ye
Ezekiel akanisaki nzambe abi nzambe kaniselanga la makambo na sala donc nzambe akende kotala na magasin ya ba bien fait na livre de souvenirs amoni que Ezekiel asala makambo malamu abate 15 ans to basuni pona mardoché to basuni bataki na livre de souvenirs aida asala makambo malamu ebele donc juste nzambe lokola ezali nzambe ok aida ndenge lelima ya misuka boy ba prière ba fele ba sala na makambo asalela bango prière wazo ndeko ba koza problème nzambe zo problème na mutu mukili mais surtout mutu la rappeler kaka nzambe alors nzambe akota makambo wana ndeko aida donc compatir na yo ezap ma pasi to sa ba prière de façon que esika mbongo nezali mutu wana monana okipe mbongo na yo bandeko to sambla pona ndeko na biso pona aida mbongo na ye emonana mutu azwi merci beaucoup tokoya kopesa bino suite na ba émission koya ndenge ndeko na biso parce que le quoi ça sortie médiatique je pense que ce peut monani peut-être na le but qu'ils a bongo na le but quand ça sortie médiatique mais ce que biso to za ba information sur yango tokoya to pesa bino ba information merci beaucoup. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo Papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation de récitation na yango nakumisi nzambe ya Ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya Ozana ya Papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto José Baila nato solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na lembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo Économie internationale
tata na ngai nzimbe service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo Zibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko Zibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na nimero ezali awa bakokokela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi Zibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ovelaza tala baza pointe noire Zibe service ezali soki bane te angolais nali te angolais Zibe service ekare eza musika azubekaba